Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Et Mama Moseka. Mama Moseka, makambo to mona makambo yo, eza makambo ya solo to eza ndenge nini Mama Moseka. Obangi singa na niveau moko pas possible. Mama Moseka, yo bongo? Est-ce que réellement Mama zalaka bongo? Mama penza. Mama obalobaka ba mama 100 kilo. Mama koki kozala bongo Mama Moseka. Ata yo moko. Tala ndenge azoseka na miniature. Ba mama Moseko yo problème. Ba mama ya bongo bandeko. Eza pasi. Pasi makasi bandeko. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino makambo ya somo. Mama Moseka abomi libala ya mwana na ye moko. Mwana penza otolobaka mwana na ye moko bandeko. Eza teke no abomi libala soki ya mwana ndeko na ye te. Mwana na ye moko o penza abota. A préféré aboma libala ya mwana na ye bandeko. Makambo eza somo. Yango to senga na bino bolanda vidéo na biso du début jusqu'à la fin. Wana bo comprendre nini ezoleka. Avant to bandana mo makambo na biso alelo ka ndenge to salaka. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli ya makasi, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Chers connaissances, chers abonnés, en tout cas, quand ndenge to mesana ezalaka bien bo landa ba émission, bozana ba kiti na bino bo vandi à tête reposée. Wana botie moi mai pembeni. Botie moi jus na bino, botie moi sucre na bino. Donc moi sucre ezanga kate na ndako, toyebi ba mama ebele, ceux qui bazo sala ba provision na bango, en tout cas moi jus ezanga kate tala kaka, ceux qui moi constipation, oleo milaka bakisi, ko préférer na yo omela moi jus pour que moi constipation wana ekima. Moi jus ezanga kate, moi sucre pe ezanga kate. Zana batamoko boye, moi malili kotaka, moi sucre koki pe kozanga, c'est tout à fait normal. Moi biloko kolia bandeko, botia pembeni. Moi popcorn na yo, moi mbala na yo, moi mikate na yo, soki ba chocolat yo moko kaka. Mutu nyonso tu azalaka kaka na moi eloko oyo penza a préféraka kolia azomelaka wana azolandaka ba makambo ezoleka na ba YouTube kandenge ezalaka. Botia pembeni, bozoliaka, bozomelaka, kote pe mosusu bozolandaka oyo ya bino Étoiline Inès TV na système moko ya bien na ndenge kaka ya oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko, Mama Moseka azoboma libala ya mwana na ye. Mama Moseka, na bengi yo combien de fois? Toyeba depuis kala, depuis ba koko na biso ya kala. Ke mama nyonso abatelaka libala ya mwana na ye. Mama nyonso tu. Mata ekita mama nyonso tu abatelaka libala, surtout libala mwana mwasi mama moto penza abatelaka ngo mingi. Parce que ezalaka honneur ya mama.
soki mwana penza avandi na ndako ya libala, mwana penza aumeli na ndako ya libala, en tout cas mama nyonso tu azalaka na fierté moko makasi. Parce que tango ba omona ke mwana aumeli na ndako ya libala batali mama balobi mwana penza alandi likolo ya mama, mwana penza azwaki éducation ya kitoko epai ya mama. Yango esalaka ba mama mingi pasi soki amoni ke mwana na ye azo souffrir na ndako ya libala. Eza na ba mama mosusu omona ta mwana azo souffrir na ndako ya libala, omona azo encourager ka mwana na ye ke non, tiens toujours les coups. Le mariage c'est toujours comme ça. Sois toujours patiente. Wana nde libala. Pona nini parce que amoni ke ayebi ke soki mwana nanga lelo a divorcé, ebele ya batu ba otalanga mama bakoloba ke non, mama na ye apesaki mwana na ye éducation ya kitoko te. Yango mwana azokoka kovanda na ndako ya libala te. Siko makambo to mona epai ya mama Moseka eza makambo moko eza tokoki koloba eza le contraire ya oto yebaka deja. Mama Moseka azo préféré na ye libala mwana na ye ekufa. To eza nini alingi kaka approuver na famille mobimba ke non yende muto azalaka na motema malamu to ndenge nini. Bandeko, mama Moseka uta mboka. Tango azoya na ndako ya mwana na ye, sans kutu koyebisa mwana na ye ke non azoya. Mbala moko ka na ndako poau. Bon, kandenge toyebi bolingo ya mama na mwana, moyen bo séparer yango ezalaka te. Mwana talika mama alobi ke non, c'est ma mère. Je ne peux pas la jeter dehors. Je dois toujours la protéger, la garder auprès de moi. Bandeko, mwana c'est comme si ezalaki erreur moko ya monene vraiment asalaki. Mwana zui mama na ye bakomi ko vanda. Vandaka ata yo moko kandenge ezalaka. Vandaka ata yo moko. Mama Moseka lobi te. Na ovandanga moko te. Il faut kaka na bengisa batu mosusu baya. Ake ko bengisa grande sœur na ye na ndako ya libala. Grande sœur pe yaka ta yo moko ye pe aye soki na mwana ya mwana na ye. Bandeko. Sanko yebisa mobali ndako. Sanko yebisa mwana na yeke na minito to ovanda na yo awa na sina bengisi batu mosusu bazo uta mboka. Comme ça mwana aye bandenge nini ako préparer pe mobali na ye, ndenge nini ako yebisa pe mobali na ye. Et du coup ka boye bavandi kaka bamoni kaka mama leki ye wana ye aya kata ye moko te aye na mokumba mosusu. Mwana meki kosolola na mama na ye, c'est comme si mama azo sala nini azo comprendre na ye te. C'est comme si azo comprendre na ye makambo te, azo comprendre ozo leka na ye te. Bandeko, tikata wana kasi mobala mwana na yo bokilo na yo andimi na ye ayamba bango bavanda kuna. Ake lisusu kobengisa mwana ya petit frère na ye. Yepe ayaka kaka na ndako. Bandeko, nakoya ata mwana na ye aza na ye informé te, mwana na ye ayebi makambo te ke non petit frère soki cousin na biso pe azoya mwana azoyeba te. Balali balamuki basutuka ka boye cousin pe akoti na ndako. Donc pona mama ye amoni Kinshasa wana amoni kini penza ekomi poto. Parce que bango bauti mboka. Siko na mboka wana bamoni kini penza ekomi poto na bango oyo kobando bengisa mutu nyonso tu. Etango azo bengisa bango eza te ke mama wana asalaka te. Makambo nyonso tu il faut mwana na ye nde abando sombelaka, abando sala makambo nyonso na ndako. Ezala kosombela bango mafuta kopakola, ezala savon, ezala biloko akolia, bandeko makambo nyonso tu il faut mobali ya mwana na ye nde asalaka. Bandeko histoire oto obetela bino eza na film na biso ya sika ya l'argent sale. Ya ye moko, la patrona. Belvi kandi ya ba Belvi. Balobi mama akomi lisusu. Mama alambi. En tout cas, Belvi kandi umela. Ba film ya Belvi kandi bandeko kande na lobaka ezalaka ba film moko ezalaka totalement et encore
inspiré par le Saint-Esprit. Eza ba film moko ezoya vraiment ko lamusa batu mosusu. Ezoya ko édifier pe batu mosusu. Neti film oyo baka otomona yango. Tomona yango et puis emema ba dégâts ebele na vie. Il y a de ces personnes oyo ba vivra ba makambo yo te. Siko ba film neti ya jar, eza ba film moko otali, peut-être oyebite un jour makambo yo ekoki pe ko yela yo. Soki eyeli yo, on comprend dire non, makambo yo na yebaki histoire moko boye. De le début ya makambo yo, il faut na telema parce que ezana basi ebele mabala na bango ekufa à cause ya babiloko yo. Ba visiteur moko bazoyela yo na ndako, surtout ba famille ya basi bazalaka mwa comportement bongo aobenga tande kona ya mwasi te. Yemba la moko ka balali balamuki tongo ye wana na ba valise oneke na ye kovanda. Et pourtant ezana mibali o balingaka te bandeko ya basi na bango to bandeko na bango moko bavandaka na ndako na ye. Peut-être asi apesi mwasi na ye ba principe wana nyonso. Siko yo na kolamuka kaka na kosutuka kaka boye mbala moko no nakende pa ya grande sœur nanga. Nakende vanda kuna. Ezalaka bongo te. Yango bomona ebele lelo ya mabala ekufa. Mabala ebele ekufa pona biloko ya bongo. Bandeko na pesa mwa toli kandenge to mesana kana batoli na biso. Ata soki ndeko na yo aza na poto. Ata soki ndeko na yo aza wapi. Oza na posa ya komona ndeko na yo. Oza na besoin ya ko visiter ndeko na yo. Tuna ba téléphone lelo eza. Toza na ba message gratuit o tozwaka. Toza na ba WhatsApp na biso. Komela ndeko na yo. Benga ndeko na yo. Est-ce que na koiki ko ya lelo ko rendre yo visite naza na posa peut-être akolala kuna 2 jours. OK. Na tuna mobali nanga. Eza na ba membre famille mosusu bazalaka na comportement mabe ya okoyebisa ke non na tuna nanu mobali nanga akomi koloba yango mobali na ya zo dominaka ye eza ko dominete. Chaque ndako bandeko ezalaka na ba principe. C'est vrai tobotama na famille wana tobotama kandenge ezalaka toyebana ki ba comportement to parce que tozaki na biso famille toza famille. Mais tango ezalaka ke mutu na mutu abala. Mwana mobali abali mwana mwasi babali ye mutu na mutu ake na ndako na yali bala eloko efo boyeba tobala na kana batu oyo baza ba membre famille na biso te tokola na bango place moko te. Donc mutu na mutu tango tokotaka na mariage mutu na mutu azalaka na éducation oyo auta nango epa ya bango. Donc ezalaka mwa bongo siko soki 2 personnes bakutani ezate que non parce que pa na biso nazaki muto ba principe te. Ta na obala na bala ni na mobali moko azana ba principe to na mwasi moko azana ba principe. Bokoki kaka boye dans les vides ka boye oyemba la moko ko visiter te. Il faut obenga. Soki toza na ndako tukoyebisa yo ke non toza na ndako. To soki toza na makambo peut-être ka kosala te que non esengi boye attention ya mobali attention ya mwasi. Tukoki koyebisa yo ke non c'est bon tu peux venir. Mais soki couple ezana ba makambo na bango peut-être ezana ba couple mosusu peut-être ba swanaki butu mobimba sikoyo yoka dans les vides boye na tongo batu bazo solisana te batu donc bazana bakanda moko pas possible yo na tongo kaka koko na porte et puis ozo s'attendre na moi batu ba yamba yo na bolingo nyonso ba sekaka. Soki omonike batu ba oseka na bango te batu bazana bakanda kanda na elongi okomi ko se plaindre ke na kendo tala grande sœur nanga façon yambaki nga na kendo tala grand frère na nanga façon mwasi na ye ayambaki nga parce que bazalaki na bango na ba problème bazalaki na ba problème soit peut-être na tongo avant oya yango ezalaka bien savoir vivre bandeko lelo wa téléphone eza savoir vivre bien. Tinda moi message benga na appel soki ndeko na yo ya mwasi to ya mobali alobi ke te koya te toza te to koya te toza occupé na makambo mosusu babiloko mosusu bajijaka te comprendre mabala izana ba réalité ebele peut-être batu baswana ki na bango butu mobimba peut-être batu baswana ki na bango tongo
bazwa bozo swana na bango kaka ti ozo benga wana bazo swana eza kaka na yamba na nga appel. Donc ezalaka mwa bongo bayakaka yakaka boye dans les vides te. Et puis conseil pe mosusu to pesa na ba mama, la plupart ya ba mama o babotaka bana basi. C'est vrai babatelaka mabala ya bana na bango kandenge na lobaki au début. Mais ba mama mosusu pe balikisaka. Dans quel sens? Omona mwana na ya mwasi na kokota na ndako libala bala moko akomi kotindela ye kende na semeki na yo, kende na petit frère na yo, kende na petite sœur na yo. Donc ekomi makambo nyonso ya muke muke ifo kaka epa ya mwana na yo ya mwasi. Soki bazangi biloko ya kolia na ndako ifo ka mwana na ye ya mwasi. Ata soki azana bana na ya mibali bazana ba mbongo akolinga kaka epa ya mwasi mbongo nde ebimaka. Ba mama o bazaka ba comportement wana ezalaka bien te. Ezalaka bien te, il y a de ces hommes o balobaka na bango te omona vandi na ekimia me ezo sala epasi na motema. Yango bomona kana mibali mosusu mosusu afinga ka mwana na bino na ndako libala pas possible. Il y a de ces hommes qui font ça. Mais ceux qui amoni bino c'est que c'est mama bokilo vraiment mama bokilo mais na motema afinga ka penza famille na bino. To afinga ka mwana na bino na présence toki mwa makambo muke kaka baswani mwa muke akomi ko finga bokomi ko fingi sa famille ezalaka bien te. Ba mama to mi pesa mwa kilo soki obalisi cela ne signifie pas que non place obalisi mwana na yo nde banque na yo o place ba mbongo ko bandobi maka eza bien te ata muke te. Bravo surtout à Belvi Kandi la patrona. Film kitoko. Yango bandeko. Famille Libota toujours et encore. Wana penza na eko pesa ka message d'encouragement ka ndenge zalaka. Film na biso ya kitoko. Bandeko bo sale lango partage. Film na biso ya kitoko. Botia ba commentaire. Film na biso ya kitoko bo kendo tia ba j'aime. Pour que film oyo etambola. Bandeko. Film etambola ekende pe kosunga batu mosusu. Et puis na sengi pe kaka na cadre ka ya famille Libota ka ndenge zalaka. Bandeko to continuer kaka ko prier pour na ye moko la patrona Belvi Kandi ya ba Belvi. Belvi penza aza mwana nzambe. Aza penza mwana nzambe. Bon mona tana ba film azo sala. En tout cas ezo refléter kaka l'image de Dieu. Ils ont reflété ma cambo belé. Donc au tali film boyo, tu te dis que non. Oyo penza film oyo, c'était l'inspiration du Saint-Esprit. Ezate que non mutola muka ki kaka sutu ki ka boye balamoko komi kokoma te. Elle était inspirée par le Saint-Esprit. To continuer toujours à soutenir Belvi Kandi dans des prières, to continuer toujours à soutenir Èvre Naye. Oza libre na yo na ndako oza makambo ko sala te vandaka na télévision na yo talaka ba film na ye soki nano sala ki partage kota na yo osalaka ba partage na ndenge ya bien bandeko nga kandenge na lobaka na zalaka na ba parti prité nazala penza ba parti prité en tout cas nga penza nazalaka mutu nyonso naza wana pona Belvi Kandi ya ba Belvi la patrona naza wana pe pona Sila Bisalu ye moko pomba scène mams naza wana pe pona Dinana la douce ya ba Dinana naza wana pe pona ye moko mupesha Mobutu Mobutu de nature Mobutu surtout en miniature donc nazalaka wana pona Irsile peshanga ya ba Irsile donc batu nyonso to bajuaka kitoko ba nyonso basalaka penza musala na bango kitoko en tout cas nazalaka wana pona bango ezalaka bongo donc wana to pesi pe bambote na biso na ye moko le président Bobo Manoka ya ba président président moko ya charisme kasi ya za peza na charisme et puis ajouaka pe kitoko tala kaka moi film na ye ya sika esi ekota bandeko pona bandeko mosusu oyo nanu balanda film wana te jour et nuit en tout cas je vous prierai ya kokende kokota surtout na chaîne na ye bokendo tala pe film wana ya kitoko makasi
De l'autre côté, to encourager pe bandeko nyonso, ba fan nyonso ya yemoko Cardozo mille esprits ya ba Cardozo, mwasi nzambe, mwasi moko kitoko. Mwasi moko alela buzz, pas possible. Cardozo longola ye na makambo nyonso tume tikela ye buzz. Wana penza Cardozo, film na ye ya sikape esi ekota na chaîne na ye na titre ya Mon ex. Bandeko film moko ba mariage nyonso to monaki na ba réseaux sociaux eza kuna na film na ye ya kitoko makasi. Bokendo tala botia ba commentaire, botia ba partage na bino, botia pe ba j'aime et kosunga mingi makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi na biso nasuka ya partage na biso. Bye bye la famille et à la